Et puis na leliango mabe. Na leliango fort. Ce que l'idée là kokota na lobby. Basi baye. Bakuti baya yawa. Basi baye. Bakuti baya yawa. Basi bikoti sa kotisa. Bakoti si loboko na poche toboka babimisi elokote. Babimisi. Oui, na leliango mabe. Surtout bora. Ale mama longo liboso bafle. O kaleso. O kaleso. Afro Congo kande na yebisa ko ba mélange ya ba diversité belé. C'est ça oh inozo alinga ko sala toujours différence na batu mususu. Parce que mona batu mususu baganga na bango mingi na ba TV mais so kei ba beta na bango ba décalé. Comment na batu mususu ba mi benga ka soki ba yemba ka urbaine mais so lande les anango ba rumba na bango na mais les anango urbaine te. Les anango urbaine. Les seuls mutamema urbaine na Congo c'est inozube. Yangano mona ka nyoso to abeta les ara urbaine. Même so abeti top modèle rumba mais comment na sous forme urbaine vango normal. Ba 50 ça ba 50 ça ba sala biloko wana. Sala biloko wana zaka inozube te. Pesa na kati ya ville. Yo mona ka mitu kezaki ebele kuna. Kasi ezaki na ba mitu comme ça ezaki na. So talaki bien. Akomaki place moko bo place ba pieto ba katisaka. Apa telemi. Mais ndenge ni na yebaki place na ba pieto fo ba kati. Pona nini? Ayebi. Ndenga abando kumba na bana ko yebaki awe fo na sala bo boy. Ayebi. Ayebi. Eloko moko ya mabeza agina. Oui. C'est ça être un artiste. Moni kozala artiste légende. Faut biloko ya boye. Moi c'est kitoko. Mwana ya kitoko ba contre belé succès belé banda ko belé mituka ya chere belé ozomona do ozomata c'est exact que yo succès non ezate moi c'est ya kitoko ozana yete mwana ya kitoko azate mais ka munoko kaka. Fidèle abonné de JKTV News, bienvenue à l'émission Abisso, un rendez-vous dans la griffe présenté par moi-même Rachel Mandé. La Pessimbo dans la griffe tout de partout où vous êtes. Merci pour la fidélité, nabino pe confiance nabino avec JKTV News. Merci pour la partage nabino pe commentaire nabino yango tout ça la biso tozala et merci na ba griffe Belgique, États-Unis, France, la Belgique qui wana tozana FBI ozala toujours wana. Merci pour la soutien na yo pe ba commentaire na yo ezomo na pesa et pourquoi pas Chicago Malonda. Merci pour la commentaire. Merci aussi na DG Minos pour la participation. Merci aussi na exaucé batala ba griffe oyo bazalaka toujours wana à chaque fois pe à chaque moment l'air to kota élément bazalaka toujours wana pour na ba partage na bango pe ba commentaire na bango yango zo sala biso to za pozo pesa biso so makasi nazanga mo côté so bo moninga mbala moko mona kada ba griffe na simananga nazana molobeli njuri o to zana a ba griffe atango to komika pe ko solo mo ki pour na clip la biso e uti kobima sur le marché déjà évolution na yo ezokende ndenge parce que bango nde ba griffe ba fan saka masolo pe ba yebi tout parce que biso to kozala un peu moins limité mais bango nde ba yebi nyonso o elikaka na ndako na bango avec lui to komeka pe ko solo la mo muke na pe simbo te pe so na Aris attente depuis quelque part. Merci pour la conseil pe ba partage na yo et pourquoi pas dada ba taifa. Merci pour la confiance pe opportunité ozoko ba toujours na repesa biso mes condoléances na Nadia Jebe Zambalola apesa sous makasi soit forte ma sœur Fabrice Mande soko zana engagement ko tsanga na invité na nga ya mko lelo. Je dis déjà bonjour mon bel Njori. Bonjour Rachel Mande. Bonne santé. Santé zana ngo pepele ngolo nzambe. Mon bel Njori. Ouais, on est là. Clip na biso e kendeni. Non, clip na biso etambola kitoko makasi. Évolution nango évolution est très bien. Ils ont kende très bien kandi na yebisa ki biso échec ezalaka te côté na biso. Biso tozalaka likolo. Monika niveau tozokende maboko milai tokendaka likolo yango tozo banana ngo so kiss o eza nzembo moko ya ba bizu ebele kandi na yebisaki yo tozokende très bien. Bon, qui peut avancer très bien. Tozokende très bien sans problème.
na minute oyebi te tokangi YouTube na minute moto abouge te moto azobouge te na minute moto abouge te tozokanga mboka mutu azobouge te okoboya yango te okoboya yango te meme bango moko bayebi badongoli miso wana bayebi ke na minute oyo Inosbi akangi YouTube maboko milai très bien kisi yango wana ezokende très bien clip oyo ezo répondre na banorme clip ezobalana na nzembo makambo oyo eyembami na nzembo yango wana clip ezolakisa eza te ke yo koyemba nzembo oyo jaloux neti bayokelaka yo zuwa mais totala clip boye nzoka okangi no moto ozobeta makofi na clip ozomona fo oyemba nzembo ebalana na clip siko Inosbi ayembaka nzembo ezobalana na clip eza bato mosusu bayembi banzembo ya bolingo me otali na clip bakomi olakisa bachoko na makolo babiloko ya bongo Inosbi okomona siko ntango ayembi nzembo ya bizu okomona siko bafleur eza ebele na kati mais bafleur eza ebele mais tomonaki place apesaki moto bizu te quand même aza responsable nini ezosali bachallenge ezosali bato bapesa na babizu aza responsable quand même mais qui est responsable esa nini tandis que aza déjà na madame na ye na ndako effet kaka ya kolakisa déjà babouquet de fleurs ezolakisa déjà bolingo te elakisa babizu parce que fleur ebimaka pamba te so neti un nde tovaa so na bimisi le fleur c'est que il y a quelque chose fleur ebimaka yango wana abimisi bafleur ebele na kati parce que abeti mpe na artiste moko ya monene ya Tanzanie monike ye azaka international c'est ça donc epa Inosbi inquiétude ezalaka lisusu te ye azalaka te ke motu ya soki clip ebimi tobanda komituna ese kotalama non Inosbi ndenge aza na ya koma na ye kimia ya kobimisa na ye ka clip atiki bagriffe basakana nango avandi ne na pale siko na minute oyo nde bato bosakana nango biso nde tosakana nango siko na minute oyo tokeda combien de films 500 toke 500 déjà 500 dans eza déjà 500 na combien de jours na 3 jours na 3 jours 500 devons monter que ça moins un peu non un peu par rapport ya maboko milai ndenge ezaki non maboko milai eza générique eza chanson dansante o eza chant mais ça ndenge moko ezokende pe ba moi près na maboko milai tandis que maboko milai tango kota ezaki na oui maboko milai c'est normal ekende na puissance wana parce que eza chanson moko o bazobina o eza na mabina na kati eza générique ekozala na vitesse moko te na chanson rumba vous comprenez eza chanson rumba mais ya Afro Congo parce que biso rumba na biso ya urbaine ezalaka bongo okoyoka même baso eza na kati ya biloko abeti na kati ezalaka différent même ceux qui générique na ye neti yo pe tenderere tenderere ten 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 zoa biloko wana ezala te na musique na biso okoluka okobandela bajani koyoka yango te et non sindi aye koya nango ye mutu aye nango wa sirke ba les gens oyoka kitare ebetaka na kati ya ezala te vous comprenez donc Inosbi aya na différence moko boye na kati ya musique aya na différence ya makasi même so yoki meme omona différence eza ya makasi yango wana tokokanaka na bango te balukaka moyen nini baambrie ba jeune mosusu so ba inconscient nde bakoyaka na biloko wana so biso toza conscient tokoyaka na biloko wana te biso toza toujours concentré parce que Inosbi yende lumière ya musique na biso po partout dans le monde bakoma kobenga musique congolaise Afro-Congo partout okokende partout okokende Dubaï okokende États-Unis okokende Europe partout musique na biso bakoma kobenga ngo Afro-Congo nyonso wana c'est Inosbi ye mutu ayena relève ya musique pona yo clip de choses ezotambola bien clip etambola bien 500 000 vies na 3 jours
Et ma beaucoup mina il bobeta combien de vies na bobeta combien to beta 1 million de vies na 4 jours. Na combien de jours? Na 4 jours to beta 1 million de vies. Ma beaucoup mina. Na 4 jours bobeta déjà 1 million de vies. 1 million de vies. Et bon mon ateke mais cause yango na esi kozala ndenge moko te. Ouais ça générique. Et kozala ndenge moko te. Vitesse kozala les mêmes te. C'est ça. Pour na bino bozala bino poser. Toza poser chanson est très bien. Et qui est très bien. Si nazolo boboita mususu comme déjà ba 600. Pour e ke mbangu makasi. Et ba challenge jo salima. Mak wana kutuko lobate. Wana kutuko kota TikTok omona kaka ndenge bato ba pesa na ba bizu lokola mbule zonoka. Et pour la côté na bino ba bino pesa ba ba challenge. Makasi nga salaki pena mère na tindelaki leader amona. So koti na TikTok na nga okomona ba bizu ndenge epela kuna. C'est na mito so na kotika TikTok ma moko na mona nde makambo ba bizu epela kuna mabe. Etant OK, OK, merci fidèle abonné de JK TV News. Ah wana molobeli zala ka boy molobeli. Tout le monde qui est leader na influenceuse tiktokeuse Maria Tumba. Boy meka un peu ko faire un peu comprendre. Oh basala ki balade na boulevard du 30 juin. Ana omoni ba bloko neti nozo bi asala ka wana. Za bloko moko to mona kana ba États-Unis. Na ba Europe ba bloko ani sala mama kasi. Est-ce que ba yem ça mabe? Ouais, parce que tu vas critiquer les qui font très dangereux pour un artiste musicien comme ils n'ont subi à ça makambo à ça qui n'a balabala et puis en même temps sauf un téléphone en même temps azo gumba au moteke moni ezana nga moni danger moko place honnête yo moni danger moko ezala c'est normal tant mutazo like sa car na ya cher neti na Congo ezaka yango moko asali nango balade na boulevard 30 juin. Et là ba tumsu banda botama mona na Corvette te. Akosa la balade comme ça mutumsu a profiter de l'occasion à mona ata Corvette wana. Yo ba inos biya yebite ke nazana boulevard. C'est normal. Biloko wana ba millionnaire nde basala ba biloko wana. Yo zam piakero esala ilangwa. Yo zana mutuka ya bien te o kesala ngunde. Asali yango parce que azana carré ya bien abimina on a boulevard asali balade c'est normal pour nabino c'est normal c'est normal et loko moko ya mabeza la yete mabeli ba griffe bokambisa nga te nga na lobaka vérité yo ne comprendre nga te natali so makambo eza vrai yo ne comprendre nga te c'est ça nyoso epa nabino zalaka nango kaka poser eloko mabeza la raté ndenga bano wana nga monaki na nga mabete potobaki na bino mabete na monaki na nga mabete c'est un millionnaire aza pe na vie ya kosala na mwa tana ye ya aleka mopepe yo linga azala na ndako c'est millionnaire ba millionnaire bazala bongo batu bakoka makambo na teza batu oyo bamonaka $100,000 na pasi mais si ko $100,000 amona ngo neti lipa parce que ebisanga nana. C'est ça. Neti ba musicien nango ça a opesa ngo molungi. Mais ba petit baze belé. Yo ka si musicien nyo se foza la kana mbo. Ba petit baze belé bazo sambrier baza ninda ko za nango te ba mituko defaka do ke sala balade ndeni. So yo sa balade na mutuka ya bato. Bo c'est le problème. Bakangi yoti. Bakangi yo. Okosa la balade so za mutuka na yo. Et puis eloko neti Corvette bongo et puis mutuka ni ngalaka. Ndenge ezongala wana so na kati ya boulevard. Kitoko wanga sepela ki fort. Et ndenge azalaki na bato bazalaki kitoko na mère mupanzi donc des fois mère azalaki wana pembeni azo batela père. Pour karwana ezalaka na deux place ya mère na ye moko leader. molobeli yo mpenza osekisanga makasi faut comprendre ngai linga nde kozongisa bato na nzela parce que eza badongoli miso bajeme so bainconscient bavandela kaka vi ya inozubi nyonso tu ya kosa fo balandela ndenge nini
ya kota kena boulevard na ya kota te boulevard ezaki ya boulevard eza ya leader na yo oh tanana mais c'est très important parce que bato ebele balobaki soki ezalaki na par exemple bapays na biso tout ça na mais ero ezalaki ya kokangama apays oyo abino mpe nazo arapele yo est-ce oyebi ka asala challenge mosusu ya Muselu na New York na boulevard bazobina na boulevard mituka etelemi wana c'était clip normal ezalaki na moi bato nyonso bazalaki baotala clip nde azosala clip na ye na boulevard tout comme clip te basala ye kaka bazobina na nani humoriste so Uncle John so Uncle na kati ya mutuka na prince baosala na mutuka te bazalaki kaka na makolo bazobina na kati ouais na makolo c'est normal parce que na makolo c'est normal mais oh ya salaki ya kozwa mutuka azokanga na ba vitesse te bino bolobi na bamboka mususu bakokanga siko yebisa nanu ndenge basalaki na New York nere bakanga ba na New York bazaki na makolo biso tozala mibeko koleka kuna ah ouais pas la biso mibeko ezalaka tellement ndenge bon trouver eloko nyonso nyonso bia osala mabete tout ce qu'il fait c'est normal. C'est ça la vie d'un artiste. C'est ça la vie d'un artiste. C'est ça. Je comprends. Il faut ça la bombe. Et là, il y a ma baise en route. Voilà, fidèle abonné, actualité obligé biso parce que c'est l'actualité. Il faut tout le bela. Clip au bas du kobimisa na Guest Fabulous. Est-ce qu'il vient au bas ça en force tout bon ça parce que bato le baké ba vie exactement bouquet tandis que ba salina obino moko da bobenga ka gel leader. On comprend. Clip et les kanango bien. Et ça ya Fabulous. Total à kango. Et tambour. Mais bon ça en force té. Ah. Mais Kota a déjà te si force. Kota a déjà te si force. Comment la belle griffe dengue bozalaka? Bon pe sango force tellement te parce que ma vie est embouquée par rapport. Et qu'elle est déjà 200 000 vite. Ils ont mabe. Ils ont mabe. Parce que pour la ville ba griffe et coquille 200 000 filles et coquille beaucoup pe. Ils ont qu'elle est tellement wanata. Ils ont qu'elle est. Ils ont qu'elle est. Ils ont belle. Mais en même temps, tu as un clip na biso. Ça marche. Vous avez un token de koto. C'est normal. Vitesse est en bola. Bon, mi pèse à côté, nous sommes balés. Boké koto. C'est normal. C'est normal. Et que bien. Et puis, tu vas son wana. Et tu vas son ya modèle wana. Il faut la kaka na félicita ki mingi. Signama. Signama de l'âge. Signama Guest Fabulous. Ah ouais. Signama. Longwa libosa ba o kaleso. O kaleso. On prononce bien. Ozo kaleson. Ozo kaleson. Ok. Ozo kaleson. Ok, pardon, merci. Ozo kaleson. Merci wana. Ouais. Yangwana o kaleson. Ale longwa libosa ba fle. O kaleson. O kaleson. Mon bel monde qui yo ozo linga. Tu as ça kaka ingénieur kaka te biso parce que façon ozo prononcer ngo na ndengane na yo ke lango eza bongo te. Na yebite siko na loba ndenge ni. Kale na son. Ozo kale. Donc maman wana telemi libosa bafle azo kale son. Maman ni na wana teleba ki libosa bafle o kale son. Nde sikoyo leader abengana ale longwa libosa bafle o kale son. O kale son. Wa leader muto abengana ye. Leader abengana o kale son. De a telemi libosa bafle azo kale son. Ok, moi benjo. Tozonga kaka na clip na biso, tozonga clip na biso. Pour la image qualité clip, bomoni yango eza vraiment ndenge sengeli. En tout cas côté wana ngana pesaka toujours merci na yemoko les jeunes leaders les fresh boy. Molodo leader, Inosbi le king, Tigre, les ballons d'eau de la musique africaine. Mutasala ba clip ya kitoko na Congo ezalaye.
eza kaka moto asala ba clip ye kaka moto asala ba clip ya kitoko bongo pona bino nyonso eza penza positif oko comparer ngo na clip ni ya Choko ba clip moko abimisa ya Choko ndoko comparer o comparer ngo na clip ni ayebisa bino déjà bosala ba clip ba visuel te bosala ba clip bozwaka modèle inoz biasala ba clip tala na niveau ya clip wana tala niveau on dirait clip moko basali ngata na États-Unis mais za na Tanzania côté wana tuzana inquiétude ta surtout bangela makamba clip ta biso soto zeli clip ya leader na biso toyebaka déjà non ça va aller parce que yene nzambe na talaka pembeni na ye HB nzambe ya ba réalisateur nyonso makali nyonso kitoko pona moyen biso côté na biso toka laisser parce que toko le kangote 1 million d'abonnés bolbaki 1 million d'abonnés bon trophée zoya à YouTube et ça déjà pour bientôt trophée pour bientôt te kaka ndenge déjà 1 million d'abonnés koki wana déjà trophée ezali boko mona bachaka munoko mingi ngai deuxième ngai troisième ngai boy ezana combien d'abonnés tana mona ba jeune mususu lekino na TV ozangi no eloko ko sala obanda ko critiquer pe inozbi na mona on dirait bokindo kipenzat kozanga musala ya kosala to nini okomona mutu musu abetaka na attaque nulle part faut critiquer mutu musu abimisa na attaque clip ya bien te faut critiquer c'est quoi mais tata na bango tozo beta yaya na bango tozo beta ye mabe akokati 2023 biso déjà to beti ba concert belé mais bango kaka bazo kendaka na ba restaurant bazo tourner placement voilà mon levé to comme dans suka ya émission na biso je crois que nous sommes déjà presque à la fin ba biso to comme dans suka moi de la fin na yo pour que to kabwana ba moi dédicace na ba onyo c'est pas ba continuer sur kolanda yo bon malgré pe otalaki ba image ya Bukavu moni niveau abukaki kuna asali plein moko a déborder mbuli zo beta mais bato bazawana so eloko na remarqué na mona kaka chaque ba concert na ye populaire mbuli zala kaka ezwa biso na GDA wa mbuli beta mais tokenda kaka te tondimaka to polaka likola tigre bozo mona wana ake kindu memema a Bukavu mbula kaka deux fois te de 2023 makambo a kitoko eza bien fort même ata na Guinée deux concerts abeta na Guinée mbule betaka donc nazo mona 2023 do mapambole kitela ye soki mbule beti wana lipambole ba mapambole kitela ye penza wana ndo komona mutema mabe na bango jo ko mata lisu makasi mais surtout ko l'acheter en tout cas tous les gifs du tigre ngana sengi bino kaka on est déjà 1 million d'abonnés na chaîne YouTube ya Inozbi Tigre so awa tozolanda 2 millions d'abonnés et le but est que ceux qui to beti 1 million d'abonnés to suka wana to biso to suka tozo continuer tozo s'abonner na pesi oyebi ke mwana na biso ya Tigre anniversaire na ezalaki oyebi te plutôt yebi ba joyeux anniversaire na bébé na biso wana na sepe Arlette Innocence Arlette Innocence te kombo bokoyeba kombo ekoya bo to lo bande to ba kaka joyeux anniversaire le ka kitoko ba boss Eric Mandala bazalaki donc il est qui très bien bébé na biso moko ki tenge to yoka munoko soupe c'est mélange. OK, merci mon. Oyebi ke ba mususu ba bwakisa bana. Achana eze mime awanga na ye. Bon ngana pesaki bango réseau pona nini? Pona nini?
ndako oza nango te ofutelaka mutuka odefaka contrat ozwaka te ole mwana ya bato aya kokufa nzala tikelaka mama na ye siko mama nenda abunda na ye mama nda abunda te mama na ya bate na merci merci moi dédicace na ba onyo so bakola dédicace na nga na pesi joyeux anniversaire na bébé na biso mwana na biso ya tigre avec mama Rebo mama na bango na pesi FBI Hollande depuis Belgique bambote na yo mon frère en tout cas na sepeli nyonso ndengo azala connecté tout le temps aza griffe moko makasi aza toujours wana pour na partage aza toujours wana pour na soutenir Inosbi c'est ça kozala na ba griffe ya boye c'est ça eza te ke yo za no griffe moko boye na ebite na pesi eza ndeko na nga moko pe kitoko boy nalingaka ye pe makasi namonaka ndenge atalaka biloko na biso bambote ebele ve na nga Abdul depuis Afrique du Sud bambote na yo Aki Maboko Bank lobi nalinga na sanza Aki Maboko Bank alesi nga lobi deux fois te nakoloba na nga te parce que tant obwaka Aki Maboko Bank oui et puis bobo sanate déjà na numéro na ngai plus 243 995 73 11 02 ozana posa chapeau kitoko bo moi neti ba chapeau biso to lata ka wana ozango posa contacter jusqu'à numéro contacter ka numéro na peso tellement de cité toza toujours wana pona bino et ozala combien posa combien de pièces ozango merci beaucoup Mulobeli merci aussi na baboye na biso ça ko bosa anniversaire ya Jovic ouais anniversaire de Jovic kalate ba obalanga papa ya Jovic papa de Vic, tous les griffes anniversaire on a moi na isa bientôt là pour soutenir quand les 5 mars envers Mulobeli. Ce qui ont besoin de te bye bye à la prochaine.